Mwasi ya Losambo. Biso bakongo tuza kuloba kusenchi kunchi mudia musisi kakusa kunchi. Ishiko? Je te dis vrai. Mukomuso pena na tienga bidala sebe za pan dala. Oza pan dala pan. Mwasi ya Losambo. Un film très éducatif. Vieux. Et Nzambe Moutapé Sarabana ou Kende jusqu'à aller loin. Mais il y a des choses où Moutopé, il faut y moko à la conscience. L'âge avance. Losambo. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Prince Ngango TV et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être les premiers à suivre nos vidéos. Papa na bino komi ko sali réputation nanga, papa na bino pa benga ye, alobaka mabota ya mbokani evanda na tolo nanga. Tolo nanga oyo, ekoko bomba mabota ya mbokani. Betty azalaka une bonne femme. Bobota na ye mwana moko. Cela prouve à suffisance que yo botaka un bombo. Udala bozana ki après buzomba boeko. La camo na bitete ay saka teke na sisi na oya na la salo surprise ya solo teni ba bibish mandar baza bien ba babi mazolo ba nyonso ba Yves Lubamba dans ba nyonso ba cérémonie nini to sala mchamtoto ikam même. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il a fait suivre d'aucun chagrin. Ngai mbokai nakoka kosala bêtise wana te. Bêtise? yo lelo pose à valeur ya papa wana En tout cas, Moussa, n'a pas que loko eleki Nzambe ezate. Soon and very soon, comme disent les anglophones. Bientôt et très bientôt sur votre chaîne Prince Ngango TV. Mwasi ya Losambo. Soka zobota tendenga za wana yebika bota kate. Isa Nzambe mutapesa kabana tata mwasi. Toki pekape wala kuna sonti ki pekape. Bon mukona kumona dadi boy. Ye kutana mabanga na zo kokota yango to. Bango bande bango bakangi mboka mabota. Bango bakangi mboka mabota. akutia salelo roté po ya sambela ka soit disant le ka Jésus ah boluka likambo eleza na Kenya so boluka ngona batiraima na koyango na lobi tokoya kusenchi kunchi mudia musisi kakusa kunchi Ishiko? Kisi kucha mukili na sete po mukili nde kukamata ye kucha yuna se. Mwasi ya Losambo. Bientôt et très bientôt sur votre chaîne Prince Ngango TV. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est qui? Bonjour, Anan. Cavalier. Nazolo comme monsieur Magouche. Magouche, problème? Oh. Oh. Cavalier. Oh là là. Cavalier. Oh, ça va. Cavalier. Oh, cavalier. Ma gauche. Cavalier. Champion. Ah, ça va. Cavalier. Ok. Ah, on va aller solo. Ouais. Yoga bra. Oh yo. On a eu ça grand élément où tu travailles à Kanaï. Ah. Ça calme quoi, mon cher? Ah, ça calme. Moi, essaye. Moi, ça petit na out. Essaye, moi. Tu n'as eu ça qui on dit.
otosala ni bagrand bepaka oshia salama biso soka koti abimaka toujours mobimba kavali tina bengaki yo nazalaki te koya est-ce que shida moko ezao photo sola on a parlé ok comprendre kota na toda parlé kavali il est moi bé ok oh là kavali oh ça va naye kolo nanga kolo Yesu yo zambe ya labiko nanga zambe ya lobiko nanga kolo wete satana kolo oh Yesu abangaka moto te abangaka sekombo na yo Jésus je suis devenu devant toi Seigneur na makasi nanga nakoki te Jésus Yahweh yo lobi ete toya baproblème na biso epa na yo Yesu Yahweh nakaba vi nanga na maboko na yo nakaba foye nanga na maboko na yo nzamba lola Yahweh yo lobi ete mwasi ya malamu mwasi abatelaka libota na ye na mabondeli soki naopesa rapport epa bata mokili ekozala limite Jésus naye baproblème acouple nanga na maboko na yo Yesu Yahweh namoni monguna asikobelema na porte foye nanga Jésus Yahweh naza na avocat mosusu te nayebika nzambo nabelelaka yo lobi ete toya baproblème na biso epa na yo Seigneur natiki mobali nanga na maboko na yo natiki mpo nanga choupette na maboko na yo Jésus tu es le Dieu d'hier aujourd'hui souci de moi moi batika yo non mais on a téléphone on t'a on s'en qui après vous sommes boyeko la camo na tete ay sakate ke no sisi na oya na la salo surprise ya solo teni ba bibish manda baza bien ba babi mazolo ba nyonso ba Yves Lubamba donc ba nyonso baza bien ba wado makengele baza très kitoko ba tindelo ba ya solo ba gros bisous kama na ngai ba manke na fort boni kin boni ba faire ba nyonso oh dada kama na tika dada ba faire ça très posé en tout cas dada koyara na kin oyo na éviter makamona ya kokuta nango kama nanga ko imaginer te ah bon nenga kuna bengo na ebisao dada obike kokoma kana okoma dès le premier jour wana mama na lala kututi dada na tata mutu na mbeto te na lala kutu pas même pas oh pona tozo solo la ka boy na papa nesa bango mbongo na yaki nango pona bongisa lupa dada na sisa kututi dès que na fongola kaka valise boy kuna binsa sac ya mbongo pasa se ba côté là-bas mon dieu ya kini komi boye poane ke tozotala bino à l'étranger bakuluna babomi bakuluna bakoti en tout cas gouvernement l'état na biso ça makasi pona marabout hein ezo déranger na biso batoza libanda tozo banga to ya ndenge nini tozo banga oh et après mama bakota na bapraka biso muto boujete dada na suba na bilamba taka makamwa na vivant mona onti mon dieu biso nyonso mabokali muto boujete bino nyonso maboli kolonda chakabo na se changer pas même na kota kuna chambre te quand te fona na salon pour na papa na grand frère wow baloba c'est l'autre biso ka maboko kabo bakota ka bazwa ka valise wana na bilamba na mbongo bafima bakenda na dada na tikalaka ndenge na donc na lata ka na tikalaka ne loko on dirait film mais makambo esalama on dit nakambo komina anga nde yangwana na banda kolela ndi na kufeli mobali ndi na kufeli papa papa koto alela ya kafe kuna lela donc muta conseiller muta zate dada siko remonter ba faire ndeni
babilo mosusu oyo ntango nazali no kuna natiaka biloko na mai biloko wana nde moto esovanga nde matisinga so nde na mati susu makasi to biloko wana ye nde abandi kotekateka babiloko wana eyobotelanga so mbongo nde omoninga nazongi nde nazongako makasi koleka nde nazala oko imagine te makasi kutu basuki bandoki bandoki o bandoki dada tika nde nakomaka nazonga nanga nakoma nanga en forme nafungola suku bamaison nanga mosusu najambela kuna ya bakabelo babilo mosusu ça va penza siko donc un peu faut côté na circuit na eka côté en bas pourquoi te kamana ngai la fungola nga pe yawa quoi ni te kamana ngai comment on se là moi je sens pas nos mélanges na nyami ya champagne kala bon bizo babo na mélange chaque jour ya mélange chaque jour ngana yela ki on a pas pe bilo non na yela ki yo OK c'est bon non mais il fallait qu'on ait la radio takayo moi maman na nga suivi dada ma copine dada. Oui, non, travaux dans la salle. Non, je suis déjà fait. Bon, ça reste un peu plus un numéro. Il y a. On a tout ça, tout accompli le deuxième article. Pour ton article de gestion, j'ai déjà travaillé ça. Bon, ça reste seulement toi accompli par rapport à la finance actuelle. Merci. Chérie, tu n'as pas encore fini? Non, chose numéro mon petit cas parce que là c'est ça mon la finance ici quoi. OK, c'est bon. Mon amour, la table est déjà prête et tu sais ce que je t'avais dit la nuit, non? Il faudrait qu'il y ait prière, les lots. Non, on a dit que dans ton retraite, il y a 3 jours. Ah oui. Tu sais chérie, nous aussi que les faut servir. Tu prends notre fille, vous priez ensemble. La prière de la famille, c'est important. Et ça fait que non, nazate ou sambilate. Non, ça va pas prier. C'est bon. Oh chérie. Bye. Hein? Ouais, surveille bien la maison. Hein? C'est ça. Avec ma fille. Ouais, n'oubliez pas de prier pour les affaires. Hein? Bien sûr, là je peux pas oublier. C'est bon. Oh, Zambalola, vous êtes sans beaucoup de résultats, papa, mon Dieu. Yahweh, quand il t'a couple nanga, Yahweh, quand il t'a papa, nanga, Seigneur, Yahweh, fille nanga, mon Dieu, mon roi. Yahweh, c'est qui Anna, Yahweh, c'est qui Zacharie, mon Dieu. Yahweh, on fait ça, Zacharie, moi, n'a jamais l'oppose, mon Dieu. Yahweh, et pas non, mais l'oppose, les alacatins, et pas non, les alacatins, Zambelanga. Yahweh, qui pas marabouté, qui pas magicien, Yahweh, des limons du rissola, qui n'a raté. Yahweh, la palalo, Zabekota, Yahweh, Kota, Yukakolanga, Zabope Sakabana, Zaboseki Sakamutu, Yahweh, Olomolanga, Soni, la Diabana, Yokonanga, Yahweh, Nana, Wambele, Ratikalo, Lemboko, Nana, Walaluka, Yo, Amona, Yote, Yahweh, Wabele, Nakoyoka, Ezabelanga, Yahweh, Sala, Yahweh, Sala, Vinanga, Yahweh, Sala, Yamobalinanga, Yahweh, Nanga, Monjomowa, Yahweh, il faut le protéger. Il y avait faut protéger quand on va danger, surtout. Il y avait ça, mon Dieu. Il y avait la vie à mon bal nanga. Il y avait promotion à Moussala naye. Il y avait à toujours la hauteur, mon Dieu, mon roi. Il y avait que on appelle la caillou. Va prospérer dans tous les gars, mon Dieu. Il y avait vie à mon bal nanga. Foyer nanga Zambé. Il y avait tout ça toujours. Na signe à hauteur. Zambé nanga la mona mutute. Oh, kanga mana yo kisamasoni. Na mona te mutu oh kanga mana mon Dieu, mon roi. Lela mon Dieu, Yahweh mimonisa, Yahweh sala konanga, Yahweh ba arme nyonso to mongu na préparé, na vie nanga, na vie mon bali nanga, na vie mona nanga mon Dieu mon roi, Yahweh est la nulle et sans effet mon Dieu mon roi, Yahweh, t'as eu témoignage na yo. Yahweh, na sango, pena mona mon Dieu mon roi, et na vivre, na pena témoigner grandeur dans la vie nanga, na témoigner grandeur dans mon Dieu mon roi, na ne o Yesu Masia, ya le biete o abondeli na kondima, yo osala kanzambe.
Mon Dieu. Nzambe na ngai. Nzambe, oh mon camion lengi nini. 3 jours après prière. Retourne là. Mon mécano, mon Dieu. Soumana. Eh. Namika. Moi tout déranger nga. Ou écoute mon talali, ou comme la msaï, ou déranger nga la life pour nga bien. Non le to bandu tout nga bien. Faut à la paix respect quand même. Kola lo wa. Oh ils a chambre nga. Depuis quand yo comme kota. S'il te plaît. Ne t'empêche le corps, n'a pas dit ma bêtise, Bima. Même si Bima. Elle se pour la lalie, hein? Madame. Oui, parce que courage. Oui, vous avez courage parce que elle est pas nanga. Chambre nanga, nana trop là. Elle est chambre nanga. Elle est chambre nanga. Non, elle est chambre nanga. Oui, qui? Wali Boma. Tu as oublié tout ce que tu avais fait? Nassani. Nassani. Non, ça n'a pas parce que n'a pas nanga. Non, ça n'a pas nanga. Ah, mais pas nanga. Bima. Abala yote, c'est moi la femme légitime. Oyoki. Abala tu mets ton botanique. Non, soit na yote Bima. Bima. Soit noté parce que Bima. Na Bimanga. Oh Bima awa ma Bima. Na biso Bima. Nga no Bima te. Même si on Bima te non la. Tu es sûr? Oui. Tu es sûr? Oui. Non Bima te on nous ça va gêner. Na ko. Non Bima te, il va pas nanga. Bima, non Bima te. Oh, non Bima, na ba mako. Eh, on a tout mis, ça n'a pas rapport. Je suis bien dit. Eh, mon bal n'a ça va foucha. Mon bal ça va mon bal n'a pas le mot de quoi. C'est pas ça. Et pas la matin. Oh Bima, tu te trompes. Ce qu'on a dit bien, tu allais rester ici dans cette maison. Le col là, yo papa là, c'est moi. Oh, chérie mon papa là. OK? Merci la balle. Griffinio, griffinio, ngai balle. So na bien balle, chérie mon balle na kalelo. Parce que mon balle n'a pas à mon. Na voyage qui yo na zana tante na yina zongi mobile na ngadi banga nga alors ça trouvate yo lo bananga non bimati tantine et na biondé et non l'instant est bon parce que ceux qui moi si soit disant le logo me donne sur moi on pense à la bonté parce que une fille mère la douleur au moins ça mon non na kokota o tiki moi aujourd'hui les logo mo lo ba moi aujourd'hui papa que non kota ndanda ko wa. Tu n'as qu'à prendre la porte au Bima. Chérie, je vais comme ça, je vais bien boy. Bébé, je vais moi signaler. Je vais la chambre non, Bima. Trop, c'est trop, j'en ai marre. Bokani, mais s'il te plaît, c'est quoi ça, Justin? Hein? Tu m'as expliqué, mais je vous ai dit, apaise-toi. Il n'y a pas de choses que je dois me peser. Ah, mon Dieu. Chérie Mbombo. Tu vas où? Tu laisses ta maison? Je rentre, je pars chez ma sœur. Moi aussi j'ai une famille. Mbokani, c'est pas ça. Ma chérie, s'il te plaît. Hein? Chérie Mbombo, tu imagines les choses que tu me dis, s'il te plaît? Dis-moi. Mbeto Yanga. Donc, l'absence nanga, ce que tu fais, hein? Bravo. Non. Oh, bibi, la linga, tout simba, na siliki. Et c'était que pour nous, sambilando sakananga, na point zéro. Na mbeto Yanga permettre, moi, si soit disons. Ex Nayo, écoute, ex Nayo. Tu vois mon retour. Maintenant, je te forme. Je te forme et puis je prends mes bagages, je rentre chez nous. Non, c'est pas ça. Alors, Azoï Cléwat. Non, laisse ça. C'est pas ça. Laisse mon sac, je te dis. Laisse mon sac. Tu veux m'expliquer quoi? Tu veux m'expliquer quoi, chérie Momo? Parce que je suis calme, parce que je reste calme. Mon silence et le bailo, c'est pas non. De 3 jours à la scène à retraite. Vraiment, est-ce que les choses que tu penses là, c'est pas normal? C'est normal. Je l'ai dit comme ça dans mes propres yeux. Donne-moi les bagages. Je vais pas. Chérie Momo, s'il te plaît. Moi aussi, j'ai une famille. Hein. Pas jusque-là. Non, Mbokani, Amina. Mbokani. Je préfère vraiment de retourner chez nous. De retourner comment? Je retourne chez nous. Mbokani. Continuez mon lingo na yonaye. Mais Mbokani. Papa, il faut faire la mise. 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 Café. Ce que ça dit Cameroun, il y a tata. Lubamba la moko. Olo kenda kananga bo nyoka. Lubamba la moko nini leki pa Mbokani. Makambo ezali. Makamu nini.
bine bomona okaka boye makambo eleke pa mbokani oyebi te papa yango natuni makambo nini ezolekaka kuna yebisa ngai kasi yoka yango makambo eleka kuna ti mboka nakendaki mabondeli na ye 3 jours de retour ya mbokani na ndako kokuta mbanda na ye na chambre chambre balala na mobali na ndako ye mbanda wana libali sikufa aye kulala mbetu mbokani lwala kana mbanda mbetu na bango. C'est pour cela que non yango mbokani akangi bisaka aye pa ya souci. Siko ye mubadi na ya lubini na sima makamyo so. Allo bani. Donc sokula landi bien. Donc ye mubadi wana alinga zungisa mwasi na ya kara na ndako po mbokani alungu. Ngala yebite. Na yebisaka mbokani tanga yaka pa souci liboso ko pesa rapport. Oya mwasi wana ayaka na ndako na bango. Na yebisaka dia mbokani ngabi c'est que mobali ya mbokani yemta kutala kana mwasi na wana ya kala. Nde ya mwako ko yembali wana alanda ka banzimu bayimba kate. Frère Matwa yimba mbetu ya dibala ikota ka bashimi badite. Ikota ka mibadi mibadite. Choku c'est un divorce na mwasi na yo. Akenda oyo kama tisika wana yende akumi mukolo mbetu wana. C'est ça. Basi. Ezalaka te papa. Yango fo fongola misu. Na ba noko peka noko dali bo fongola misu. Café. Izadinga moko te. Pardon, izadinga moko. Pangani na zeli hotel compositeur ya mbokani. Hata na biangi dadite. Hata na biangi prekasite. Uzasiri na ngate. Babuti ya mubadi wana bakumona ngai. Papa. Epi na kupanza sango. Nani tataleki na yo papi masuta. Azadi kunana Belgique. Ayibisa ngai papa yo nduzeli na charge ya bana wana nyoso landela bango te na bala na bango. Na kombia ngai ne saidi ya papi tenda mbongo ya certain. Nakuboma muntu ngai yutiwe quelqu'un mo nakuboma tika makambo koboma bato yo tika makambo yo tukendi pa ituzo mpai yo zeli ya mbokani oui koshiko ta mubali ya ndikuna yo abandi kusala bêtise na ndikuna yo lukula yaya avant upesa ngala pole usala kinini relax ko za yaya soki na betie bomona ngama na tunite soko beti usala kinini luba ilo kusala na luba na mbokani zala calme na solana na papa na eba noka nini papa ko loba ngai yango na yeki irresponsable papa irresponsable tout à fait yaya lolo sekonga la timu tena mabele pa charge ya famille kutika lipanda yo oui pa ngai luka mbadi wana ngangi la ya soko bia lubi bien te uzali mubali lo yibali kaka lo yoka nyata suri yansi papa ngai makba bituma na lingango te memi afosini bamba na man apekisanga likama kobunda nakolinga mama obunda ti papa soina nga moko tatana yo na permettre yo bunda na tatana yo tindi yo bunda eza pour bomba na mbokani oyebinga bien na ndokola esedi bakomona ngai de tatana yo wana na muna ye boye soko kama ti suite ya malunga te je vais tuer ezalaka te quand même ezalaka te kamana ni aza bonana kanda mabe kamana nga yani ni sukanda on chou bébé tika oyebi petisa manga mbokani nayebi mbokani très bien nayebi mbokani te eza mwasi mo boye mbali ne wa bala ye oui alara mwasi mo boye bandaki ko vivre na ye super ndo vivre super bala ye na yebi te babuta mona moko mais depuis bala na mbokani na boti na mwa mbali wana te OK abokola ka mwana mbali na ye sa akomi de jeune fille mwasi wana façon de déranger bala mbokani oko comprendre te macho imaginez mbokani akota retraite mama tango ozonga ayekuta mwasi wana na mbeto ya mobali na ye mbeto mbokani alala na mobali na ye akuti mwasi wana chou bébé Suzy après ce que ton mbokani ayokuta mutu soit disant mama mwana ya mobali na ye na mbeto réaction na ye ezala nini mama alobelo te natunye osala nini oyo Suzy nasalaki lo te posana mela mbokani akuti asalelo te po ya sambelaka soit disant leka Jésus nga nakuti mutu na mbetu na ngai ya libala et puis natiki oka bongo kei po na sambelaka leta kongo emona ngai su bebe ona osala mwana mwasi wana leta kongo emona ngai ekanganga natika mutu na mbetu na ngonga na nika adra
aya lali ngala tuna esiko mboka no sakini o yesuzi asa eloko to yesuzi na talieka bongo na bimi na ngana tike na kei apis petuna asuni nini mwana oya obokola ana faso zo mankelele kinanga mboka ni atati ndebo akenda te ozonisa mboka ni ba réponse à ma bé donc akumo manquer lekinanga oko imaginer te faute ya mbokani do yebanda za moi moke via prière nyonso olection kana prière ata likambo osisi yango normal boyo mona okake no o ezaka fona kota mabondeli fona kende ngomba alors perdre libala na ye likolo kozela yesu asala makamsu yo mo osala nga nazwi yo na bokolo za mwana nga te nga moko na obota te aloba na komene nga vi dire na ndako na nga moko non l'action de quoi je suis capable comment na ba ni kamo no tika ngote funa yo partager donc biso na sombi yango la mwana mwasi wana mboka ni aleki na nga na sombi yango ya café aya na biso nyonso na sombi yango na sombi olobi bongo mwa mwasi wana photo lukise na façon nyonso partout rozala encore na bunda kala oye mama tondo sala kokata mapota nazongeli yango mpona leki na biso de leki na biso mwasa mabondeli tozongeli yango tosala yango kaka mananga tosala yango so bebe tosala yango ifuna yebisaka mananga poso yoki makambo na monoko ya moto mosusu abasuzi oyebisa ye nga te po eningisi nga deja bilo ya libumu nyonso eza ya oninga en tout cas papa merci vraiment ndenge luyambi biso en tout cas kuyana biso awa izali pamba te soki bomoni tuyawa seki diambu dina pamba te taba na biso ya mobali alukaka nde taba na bino ya mwasi oyo babengi beti alors taba na ngai ya mobali ici abuma libala wana na taba na bino ya mwasi mais ibandi boni beti fakende kusemaka batrouble na ndako ya mwana na ngai dede potu wani ya wuti swadi za keti mputu iza ngama kenge mamongo te mutu na dukiango mbombu te mundongu te ni tata mwasi na ye ni bakuzina ye tu bakuzina ye akobe kuya kuseme batrouble tina libote ya mwana na ngai en tout cas kumunu makenge mamongo j'ai dit non lupekisa mwana beno onkatu ngatu sikonda muntu yangu na ye kuyebisa bino bapara na ye buyeba ke tala ngana za mukongwa mwana muntanu ngina donc musi boko pieri disu munu makenge mamongo donc isaka tsaka munu tabakisa sukeli ngi busoba aka matanjila zonga kuna na mputu aka ne kusala busoba mena ndaku ya mwana ngati moi j'ai ma famille bano yungana boti mbombo mundongo babori bana bam ngana bongisa ki yanga di bota bisino bakolo bankongo bazakuluba kidia meningangu mazon basila donc bilei ya lobi bachela ngumele mayeli lelu lukola mwana na bino suka kuzoma yeli lelu te po lobi na yezala bien lubende je matoyi atika yanga mwana kisona no kwa mugu ngatu sokonda muntu non maîtrise toi papa non maîtrise toi non isani ngana koma munoko mulayi pona yebeti supa musaka wana sopi na mutu kati supu ya ngasi na jebete jamais pas toujours nganga déjà les chipete merci papa na yebi ke tozale baboti bapara ndenge yo boti bana mibaloyo ndenge ngape na boti beti na Kevin soki likambo ezali ndenge biso bamikolo tofandi boye tosololi na kimia nyonso sanke tubendana ezali malamu toyepa na biso kopesa rapport mwana oyo ya biso ti akomi koyepa ya mwana na yo wi toyebi ke abomaki libala akendaki yango teke biso bapara tumema ngambo toboti bana toboti mitema te nayebi ke tata na ye azali mukaba yeyo azali na continue akaka koloba itanki chef de famille wana uzumelise bangu mabenu uza kumelisa bangu mabenu yuki sikoyo selo nanu yaya chombo puna nini ulingo melisha bangu mabenu ulingo lengile bangu baseba bibi iloko nanu
mwana na bangu mbombo oyo apwandi oyo pwau asente mwana na ngai abandiki kubundira azubundira s'il vous plaît s'il vous plaît vous pere wana ne nani wana nani wana zolo ba vous pere nani wala sanga France yo yibi France s'il vous plaît Malgré tout, tu es de parler qu'il y a certains qui Betty. Mais les gars qui dans la simplicité, tu avais fait quelque chose pour honorer Betty. Mais Betty, ça dit que le coup ay nur ngana fi apo manga anuri yoni okati siye kalange okati siye kalange Betty m'a volé l'argent Betty a qui m'a accueilli aujourd'hui papa Kulutu s'il vous plaît on évite cause papa à lobby mais on évite cause ni otini tout ya comment expliquer Betty à comment ça la débordement des routes à comment ko ya ti na lit conjugal nanga la kana mwasi nanga aya ko la na abomination ndaku ne ya ndaku kama sio mba mupwe ndaku na ya mbanga ndaku kama sio mba ndaku na ya mupwe ye Betty yo mama biso tulacha yo liasi mboka ndi mutu azana liasi na musabi yo tubala yo te mama tika biso alesi tika biso mama comment expliquer papa ngana musala obifie ke nga bobalanga te ah oui mais nga na pesa bino valeur ya mwana moi so obimisa makile zanga yo lelo poza valeur ya papa wana mabena kuya tu veux me prendre ça ma corona yo liboso pongo na ngai toi Ça va, chez Mbomona Zuluka. Nous, Monica, na Zuluba, puna makambo ya mbokani za mwasi na ngai. Nyonso tu oyo ezoleka epa ya Betty, ngam naza source na ngote. Na ebite, comment expliquer Betty a komi kozwa audace wana yoka kosala ba aventure na ndako na ngai. Chez Mbomona regretté ma casse. Comment fait-il moi si na akoma tina niveau akota na chambre et na mbeto oyo lala kana moi si na yo alala ibisanga nano ba makamna bino bo sala elekela ngai c'est que yo me permettre qui akoma tina niveau asala oyo sala ki wana masuzi soki ngai mutu na permettre ki na kolonga suma ko na ngate na ya pona ko sipier moi si na ngai mbokani s'il te plaît na ebite zongsono makanisi sima ya début ya raconte na biso tu to comme lelo olingo abandonner le comment oyo bundi makasi pona ngo ma chérie s'il te plaît ma chérie je sais rien du tout par rapport à tout ça chérie je suis désolée t'as préféré Bombo Fanda de ma nature n'abi comment ba son até n'abi comment ba bunda até si réellement tu m'aimais est-ce que tu peux trahir notre lit à Finginga, à l'oublier n'importe quoi. Depuis quand? Au début, c'était pas comme ça. Si vous avez une apéro de fiançailles, n'avez rien à comprendre.
après mariage tokomi même ndako tobalani yaya comprends-moi non bokani après tout bokani chez mbombo alitango nota mobali na yo po apesa mbongo papa alia banoko balia ahonore yo zale mpe na kimitema ya kimwasi ya kimama chez mbombo me makambo nga mwana orange amo yesusi yebisanga sikolembi nge pa nao nalembi yo te nalembo po ani naza na posa na fanda na na posa ya voix na écouter na na posa na se reposer omwasa libala okanga motema ti wapi owa mwasa mabondeli osambelaka ndeti nanga mbokani yaya zali na espere kolimbisa cimbombo orange makambo. Ça va maman, ngai na moni na watika bino. Zo ça na ba course mususu mais Mbokani, sache-le bien que moi, comme je suis, je t'aime. Oh le banao, t'as la bêtise. Moi seul ça m'a camboyé. Maman, m'a camboyé maman là ça fille. T'as bêtise. Ngamo na kutena grand frère nae, grand frère nani. Na linga autant comme te mundongo so mundongo wana. Ye moko lobi na ngana kebisa yo. Alobi fait des betiko à ça la tension na mbombo. Ta bêtise tali ouais. Et tel on a mafuta moto ndo mona na zabula na olenga. No mona ka bitumba makile panzani. Yo mo ebika nde mama ezalaka. Siko hier le bon na sens ni. Beaucoup tena mundongo. Eh. Mundongo afininga. Mundongo vilain type le quoi yenga no sela mundongo po zala. Martini, nga vana ke poto na olata mundongo na osomi ba keti ba pantalon ba nini. Mundongo ebo lata tele mundongo akutene afinga. Mundongo abiso amoninga asanga nini. Ko finga kutu bien. Ah, message mundongo atindelo yango yo. Alobi boy. Tika ndeko na esi abala. Yo etula o ba refula yo na poto. O sale loro to kepoto sali ki ndumba na poto le. Ah, Martini tikako. Tiko maitanga mafuta ningo loba. Bongo maitanga mafuta ngo na olenga, ngo na olenga. Ndongo wa. Ndongo ka moko. Amata village bolo kwa vienga dios. Alobi tika leki na ye. Soko tiki leki na tibeti. O yo sala yo. Mama seza kingai na minute yo. Nde na otelema. Nazo kenda kapa mondongo na lembe malembe bien. Oui, bien, très bien. Fia kaka. Fia kaka. Ya Martini. Yo pendo le kisi na ba rapport nyos. Ata mutavanda ki faut yele ka rapport. Comme non kona. Pardon ayo. Ilo na nini. Fia poto le kwa. Ah, umba kala nga eba keza yote betika. Nga shiri mo to tikala ko bwe. Oui, to tikala ko bwe akita mata. Nga na shiri mo to tikala. Mais bibile mondongo kasi. Ba mondongo. Oh, ba mondongo na banga. No banga na banga no shiri mo to mondongo. Ah, bon yo kam no. Fia. Ko benga nga kamera na pe kamera dino pete. O ela nga ipe ate. O ela nde kisongi songo ela nga ite. Oela ngato ela kisongi songi. Musalo sala ya wana. Tomboka. Beto pa ba ufinga yana binoti. Parisi reflenga. Mama sitaka na poto ngamna reflenga. Ye monde mutoke ko sala buzoba kuna ngo ba ufinga ye. Te tika ba reflenga nyo mono. Buzoba makasi. Nini. Kai songi songa yesu na rapport musu. Ngana minute ngana yoka mutu te oza nani. Ngana shimbo moto bwena kate. Après ça ayena mususu. Ayena ngo. Loba wana. Pona nini bino ba jeune fille ya Kishasa songi mama na lanji na yo ukusukula te bilamba na ntaku na bino te kaka kuya kusala ka songi na liboto yankai ipapa ngate mondongo bonga mama makambo mondongo esalia mondongo na kutu mondongo ah papa kulu yo kusuku mmeko kulo bana bambulo nzatoyi bonga kena papa mama eza mbala no suku chama kolwa ne kisongi na yo papa ngamna refla beti na poto te usuna refla te moni ndenge sabo uze longi mabelu lukula muto nzombo ba yiti ko yiti mwande na kosimba la na mukie oyo yo kanini papa kutnyinya ngobu balu te yo mato ini yo makamo yo stepena ngo makamni ndongo ke finganga mondongo ke finganga mais usuke ni kudela ah boni libota na bango c'est normal la finga yo comment déborder akasi ndako ba esenga na ofanda wa oh luka ko to lungwa nini nango oh boko mama ne prienga mutu ba na utapota za salesi o bi ndenge zoka lu posa na yo keba keba poto sala lokote non mais melonga non on va comme ça na poto no salongwa
Papa vana na yo, olingaka ba manki azara nem poli bandaka papa leki mutakote la kai. Vana na yo. Ah oui maman. Vana na yo. Nga na osepela nde yo vanda boete. Mwana nzamba vanda boete. Soko moni mwana nzamba komi kobundisama, elevation na ye ekomi pembeni. Bitumba ya pona biso bana nzambe. Yango na kosenga na yo. Ndio yo lolongwa na ndako na libala selenge sengotile na yo ka tongo fo zonga na ndako na libala puisque mwana nzamba boma libala te. Sembokana. Onga na lobi na yo. Soko tima mga lobi tongo na mutu. Nzambe la lola azwa lokumu. Soko sali makambo nga lobi na yo. Nzambe nde apambola wa mama. Oyoki. Toka misto sambela kasi. Yawe nzambe papa na biso na likolo yawe na tiki maser na nga na maboko na yo yawe tikete nzambe yo sala kati na maser papa yo pambola ye oyo nyonso moni azobongisa kati na foyer na ye nzambe na lola papa tobandi kotelemela ngo ezala musika yawe tikete kimia na ezala kati na maser mobali ne pesa zali nzambe moto no yawe landa esika zali moto no nzambe pela likolo na ye yawe nazana esika mususu akokete yawe toye pai na yo nzambe tikete yo pambola maser mbokani nzambe pambola libota na ye mobimba o nyonso amoni ezala musika na ye na kombo na Yesu Masiya. Merci Seigneur. Bitali bisimani betu wala masimana nga betu musia paka kama kanele kabote kama cheni bele tuma yikem komen magul mamen chantot akola tu wa mam ko ko no mamba kama kanele kabote tabo yebusi chantot yikem komen magul besa kumbiwa meba kuisanga ndenge to yaka bolobi kende sala pona mboka big sabato maybe lelu yisidi bana bakwisa besa wa bana babusa pi babusa kwa u mbote papa maika na yo naza besoin en sona na yo parce que dans les tu as une solution yo pesa solution makambole ki me beli nga mona okokate kata na yebi posa na yo vanda avanga na loba posa na yo. Merci pa maika. Pama ikando moninga mwana yo naza kimia te. Nazalaki te nazala na poto na ye natika mobali nanga awa papa mwana nga. Na yo kuta mobali nanga isabala abala mwasi mususu. Nga nalinga mobali nanga na makasi. So nakepa mobali nanga mbalo alinga même pas consentir nga. Alika mwa sana. Abinga lisusu te. Azo mwana nga alakise mama mususu mwana nga linga soko sentir nga te pa maika pardon c'est nga ta quelque chose pour nazo nga na mbali nga linga ke mingi azo mbala vie na ngai magetu makambeleka kileka ki me azo mbali nga papa ne pas no parce que papa opesa ba solution oza muta ba solution so tikinga mwana ono kufa. So tikna vraiment no kufana ebite sona kepa nani na moni muto kimela tene ne pa na yo ona bi muto ba solution papa nanga tika ndengo yena temple na ngai makamuno nyoso eza ya kobonga kobange lokote na kosengo na lokote kasi na lingi oyo nga na kosala tangu yo komona ozonge pa epa na ngai. Wa mam ko mamba wa bitale bisimani betu bala masimana nga betu musepaka kimamu makart kulonda simba omoni pochero na pesio kende nango chauna kacha biloko soka lie oyo komona oya koyebisa ngai
biloko nyonso kaka musuni ata makasa na teka pe mingi makasa mingi makasa ntango kotyela ye bushero na biloko mingi makasa oyo komona ya koyebisa ngai toyokani ha wa simba kucha mtoto malu uisipi malu kende Mwasi ya Losambo. biso bakongo toza kuloba kusenchiku nchiku mudiamu sisika kusaku nchiku Ishiko? Je te dis vrai, mon commission pénale la tienne habiter la semaine dans la bande, dans la bande. Mwasi ya Losambo. Un film très éducatif. Kate baza kubanga ngai salaka sokuna lungu de kaka toloba tala soumise oloba nanga vie et nzambe mutapesa kabana okende jusqu'à aller loin. Mais il y a des choses au mutupé, il faut yemoko à la conscient. L'âge avance. Losambo. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Prince Ngango TV et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être les premiers à suivre nos vidéos. Papa na bino komi ko sali réputation nanga, papa na bino pa benga ye alobaka ke mabota ya mbokani evanda na tolo nanga oyo ekoko bomba mabota ya mbokani. Betty azalaka une bonne femme. Bobota na ye mwana moko. Cela prouve à suffisance que yo botaka un bombo. Udala uzina ki après buzomba boeko. Dada la kamo na bitete ay sakate ke no sisi na oya na ngala salo surprise ya solo. Deji ba bibish mandar baza bien ba babi mazolo ba nyonso ba Yves Lubamba dans ba nyonso ba cérémonie nini to sala. Mchamtoto. Igam vraiment. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il a fait suivre d'aucun chagrin. Ngai mbokai nakoka kosala bêtise wana te. Bêtise? lelo poza valeur ya papa wana Bettina, kuya En tout cas, Moussa, même si vous Soon and very soon, comme disent les anglophones. Bientôt et très bientôt, sur votre chaîne, Prince Ngango TV. Moi, si à Losambo. Soka zobota tendenga zawana yebika bota kate. Isa nzambe mutapesa bana tata mwasi. Toki pekape wala kuna sonti ki pekape. Bon mukona kumona dadi boy. Ye kutana mabanga na zo kokota yango to. Bango bande bango bakangi mboka mabota. Bango bakangi mboka mabota. Akuti asalelo rote. Po ya sambela kaswa disant le ka Jésus. Ah? Bolu kalikambo ele na Kenya. So bolu kongona batira ima. Na koya na lobi tokoya. Kusenchiku nchiku mudiamu sisika kusaku nchiku. Ishiko? Ishi kucha mukili na sete po mukili nde kukamata ye kucha na se. Moi si à Losambo. Bientôt et très bientôt sur votre chaîne Prince Ngango TV.